Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va n'a crème sous. Tout ça est la crée économique et comédie. Et si la kapamba pambate, et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. L'UBC, l'Université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Monsieur Mamadou Siribé, où est-ce que tu es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Namatadi bayo kakombo Louvounou wana baluka motona bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresses à Moko. Ah ouais, Namatadi. C'est vrai. Avenue Major Pango. Okay. Numéro 6. Blessing Business. Agence de douane yesolo. Kende na adresse tout na bana Namatadi nyoso tout bayebi yango. Vangu numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, M. Jonker. Oisa, agence en douane Blessing Business. Nous avons pour la dédouanement et import et export. Solution à qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, les solutions est venue. C'est quand on est ici à la Walla Village. À Tikala Walibel. À Yébissé Kunangana Bamako. Blessing Business des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez posé pour dédouaner Biloko, Yaka, vous avez un point pour aider Bino. Rapidité, sincérité, ce que vous livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matin d'une avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro on a vu ses alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence ya douane ya sûr. Vote rabino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Lelo ya tongo ebandi, lipa ya moto euti kobela ebandi. Chef de poste, officier de permanence, Tata Malong Israël Mutombo. Sango Mokonzi, na pesi binombote bozana Bunya na radio Mont Bleu.
mbote na bino bandeko nyonso bazolanda biso na Ituri na Beni bozali na Mbandaka bozala na Boende bozala na Bumba bozala na Kisangani bozala na Joende na Bukatola na pesi bino mbote bozolanda biso pe bozala na Basankusu boche TV moko me bozala batebele bozala na Mbandaka pe kakate me bozala pe na Kasai na Mbujimai bozolanda biso na kobenga ngonini Chibombo bozala na Kanyabayonga na pesi bino mbote na Kananga bozala na Diboku na pesi bino mbote place bozala na biso na Congo Central bozala na Bandundu bozala na biso na Kenge na Bagata na Mangai City obi nga na za muto Mangai City nga na za Mongole muto Mangai City na pesi bino pe mbote donc asana sona mpan tozali aho. Alors on va continuer bosolo la politique 4e jour lundi mardi mercredi jeudi. Aujourd'hui c'est le 4e jour, 5e jour ça sera demain pour clôturer la semaine. Na pesi bino belé mbote po bozolo na biso partout même na sesa ko na bazolo na biso na tongwa. Ce ka bosolo e bandi na sesa ko batiki musala ba bi bosolo e bandi. Ezo sala nga esengo na présidence partout na pesi bino mbote place bozolo na biso na pesi mingi président Tito Ndombi mbote madame Chantal Kanyembo et puis batunyo so bazolo na biso kuna mbote na bino. Très bien. Alors on va évoluer avec bosolo la politique. Informer, instruire, c'est ça notre objectif principal. Président de la République a promis. A la Goma. Talaba promesse mais que kili. Na aucun de Goma, na aucun de Goma. Na ko installer Kije, na ko installer Kije. Président de la République apparemment n'a pas promesse n'a évité. Il peut être champion selon lecture ya batumsusu. Est-ce que c'est un péché de promettre à son peuple et puis de ne pas le réaliser? Ça sera parmi des questions ou bien point autre par rapport à multiples promesses et à chef de l'État. Marche y a la mouka, on va parler aussi de ça. Fayou la leli pine na ye pneu. Bon, na Kinshasa ben ngo pine, mais ça pneu. Pneu na ye ezalaki ya kotoboka na motema na ye te mais ba pasoli yango epa ya policier, destruction méchante selon le droit, mais na minute oyo pneu wana bazongi seli yango. On va parler un peu de ça, la mouka par rapport à marche à lobby. Il y a UDPS, parce que UDPS, moi malade isa makasi, sengeli tolobela yango. Affaire minembwe, tolobela yango, tolobela pe nyonso etikali na ba oyo tolobite. Pona yango lelo na tongo, ba reportage peza makasi, bozela moto abangate, rentrée scolaire makamboza makasi na tiao. Nazo yamba elumbe oyo mikolo yo alekaki awa tango ya aleki bato babeti maboko asagi plus de 100 000 abonnés parce qu'il est très suivi également. Président ya ba parlementaire de ngana obengete moko ya ba parlement aza plus président parce que na préséance ya aza nango aleki na ba chole bango nyonso c'est vrai que bazo sa musala wana mais quand même ya aza ko matalelo na préséance na ba chole na banyonso. Il s'agit bien de pasteur Gili Bokwale. Mbote na yo. Mbote Moupe, Mbote Sango Mokonzi, Mbote Tata Malongi, Mbote Nyosoga Nengolo. Chef de poste officiel. Oui, chef de poste, voilà. Motaboya comme député en 2023, pour qu'il la batte. Vraiment, en tout cas, bravo Nayo. Très bien. Pasteur Gili, est-ce que vous continuez vous allez pasteur? Mais oui, je suis serviteur dans l'armée de Victoire, Nazapé fier Nango. Et pas continuer Fernando? Ouais. Papa, avec la première dame de l'évangile, Bishop Emi. Kuno kutaba Bishop John Mboko, kutaba Bishop Cordège, kutaba Pasteur Amenze, na Brazzaville, kutaba Bishop Pascal Mobengai. Donc voilà, tous allés. Pasteur Okoti Makambo ya politique, Olandi Lokolo, ya Coutinho Fernando, tous allés conviction personnelle. Non, Sango Mokonzi, politique est sa vocation, politique est sa apostolat, politique est sa likabo onzamba tchakango na kati ya moto. Na uto lo bango lelo même na solo bango siko na plateau na yo na mboka na biso kaka nde mutu soki mosala nzamba osala politique nde komi problème mais na basie mususu même ataso eto zongi no na Bible oko comprendre que ba konzi ya mboka pe babandaki ko consulter basala nzambe malheureusement kozala serviteur de Dieu na Congo et komi problème donc eza pendingi mo kozala député na Congo et komi problème ozo bata koma par rapport à pièce akoma par rapport à monument. À comment par rapport à quoi? Voilà. Mais parce que vous avez la mission noble et la mission de France na Belgique mission primordiale pour la la politique il semble qu'il est du diable parce que la politique mon centre m'a toujours souillé
politique à Congo nde motela kisibiso diable. Mais en réalité rien. Sango, bandeko ba Hollande biso partout dans le monde. Ceux qui habitent au fond de la Bible, l'accent David a théâté. Mais l'homme selon le cœur de Dieu a passé vie na na bagarre. Au l'accent a place à théâté. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, le lopissom. Oui, comment par rapport à la circonstance naïe, les appels au sambo na ba secteur mususu. Donc les lots politiques et zabondo qui par rapport na biso. Les lots yo oko convaincre nga na papa Joseph Albert Malula Ngalula. Un évêque a joué courage à défier Maréchal Mobutu dans juin 71 dans Saint-Joseph. Les lots oko convaincre nga na cardinal Émile Biayenda ya Congo Brazzaville. Les lots oko convaincre nga na Desmond Tutu ya Afrique du Sud. Donc, et comme il problème, les lots n'ont pas au moni, pasteur Aoleka, Aolo Balikambo, yemo kazo maîtrisant côté. Et nasuka pasteur. Pasteur à côté na cop, na quoi mon pebo, bakanga kepe nescroquerie, amélie collègue na pasteur là, alali à la mouki, l'obia PC Vision, que X a rozong après, batamboye, pasteur, pour nanini Congo, voilà. Donc, ne yango les lots moni que, kozala mosala nzambe na Congo, ça sous propriété. Les lots koye bisanga pasteur et kofa démon, il a défié le pouvoir en place en face. Et nana osaya au salamo. Voilà. Lelo même sur la logique il y a pour Congo bonga lelo, pour prise de conscience ezonga, pour te tolongwa ndenge ba combattant topé batubile, lokola pe biso zo kanisa ke mboka ezali sous l'occupation, pour te kobima na impasse wana, ozo kanisa ke solution eza spirituelle te, solution comme physique. Non, solution eza partout. Solution est cause à la spirituelle, solution cause à la physique. Sango mokonzi, nalobakelo ko moko important. Batulelo ba Hollande panayo, éducation na Congo kufa depuis 4 ans. Là, ça n'engage que les pasteurs guilé. Depuis Mangolé à Awa, depuis Mangolé à l'IPK. Bisoto bande ko fa na banda kuna ba maman batanga ba classe té. Mais azote kapete, avivaka na saki ya fufu par mois ya type nae, salaire na bango. Pour atala kabiso ba potanyo sa ba balé, atala kabiso ba makodi, atala kabiso ba makambe belé. Mais les lots ont remarqué que l'éducation comme Android. Na bete la bande komo li solo placement na la kinga bi Congolais en a besoin de zalate. Congolais en a pour éducation. Sango. On peut accepter comment les lots députés ont fait chef de l'État na plateau. On peut accepter comment les lots présidents qui assemblée ont créé président de la République. S'il arrivait aujourd'hui Balamousi Papa Nzondo Miado Pelingo. Ata la assemblée où il pas à la président. Ce qui le la moussi les vieux Kalou mais moi na Kaambwe. Ata la assemblée où il y a la président. Ce qui le bazui maman Philomène Matou. Ce qui le bazui même ata vieux nanga Vital Kamere. Ce qui le bazui même ata Kulutu nanga Francis Kalombo. Ata la le député. Olo bamoni. Et ce qui le kabongo salama na politique. À combien plus forte raison président et Sénat a craché sur une dame dans le 21e siècle. Mais ça fait aussi partie de l'éducation. Comment les locaux sont montés président de la République à Zobina na Miswabatu? Comment les locaux Congo a pensé na koza monta diriger famille na yebanite? Okutanga a mboka na biso. C'est-à-dire ozo préféré Kalakelelo. Mais si okutanga wapi? Et batu mususu bazo tangela nga komba père nanga. Na mutu atangi na ngai moko kilibo kola na koki ko bimisa komba papa nanga te do vérité zate. Et lelo olobelo ko wana wapi? Ndenge nini pe ko comprendre lelo parti moko za na pouvoir mais ba militant na ba chômeur. Mais justement otombe pe bien lelo kwango ya ko mekape quand même pour expliquer ba tepa na yo. Est-ce que c'est le président de la République qui me tape Sara Misala? Okuta babilo ko naka awa sango. Oyambaki une autorité budgétaire, député élu du peuple. Après si exemple il y a Ogefrem. Est-ce que ba dirige Kamboka bongo siko ba Jean oyo bazana Ogefrem na 0 mètre na yo balongo la bango comme ça ba combattre des pes boya bokota. Ça c'est quel type de raisonnement? Il y a un député élu du peuple. Mais tu as un exemple moko précis parce que tokota moko certains parlementaires debout bazo se plaindre du fait que bazo se retrouver. Eza ba plainte au biso toza ozo. Lelo bozana pouvoir bazalaki oyebi combat nyonso tokendaka nango. Finalement, il faut, Nasuka, l'athlète ne peut jamais être couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Tout à fait. A dit la Bible. Oui, oui. Alors,
Bah parlementaire, baza ko se retrouver te snel a outi ko engager batwa. Même si vous parlez pas de l'OGFREM, mais batwa sali ba test il y a eu aussi des recommandés. Il me semble que les FCC et PPRD baza na batwa bango ba na 4, mais l'UDPS n'a pas trouvé gain de cause na 4. Merci beaucoup Sango Mokonzi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui na snel? Tournelanga André Alain Tundu. PCA. Oui, tournelanga bango. Le lotongo na landi député honorable Safou na été sona bengue honorable. Ozo quand même l'incohérence na ba propos naie. Aza honorable. Na ebité. Aza honorable. Na ebité. Aza député officiel. Na lobi na yo honorabilité ngoli le commission na mboka na biso. Ya kozana ba député le kwa basafu. Ya Francis Kalomba olela, Denis Kambaya olela. Hein? Sango Mokonzi. Biso to alaka bana mike na Zaïre na ebité yepa tuna ki opeso zala congolais ngape na profiter na yeba peso zala menga na zalaka ozotala make non na pourquoi bazo publier ba commissaire du peuple ozo kama Loma Machi Kolonga soki fwane yenga papa Nzuzi Mbenza mama Mayu Makala donc yo moko ozotala na ba commissaire du peuple olobi non ba fandi na palais du peuple kuno tali makuna na coin de Vienzo Ndomyo ado Pelingo. Le Luzoyoka honorable Safou, Azolo Balobi, n'a pas si ordre, et l'oko yabiki au Salamanamote. Ba panzana na basandu kuna. Yoku totanga même na kombonanga. Ba panzana na basandu na barai kuna ba keluka misala ba na pouvoir. Ba keluka musala ngana salaka parlementaire debout. Mais yo tuna Safou la parlementaire debout wapi. Ngana ninga ki Safou lo banayo. Nazo remercier Félix na 2018 ba période de la Coupe du monde nazo telinga na pianga mbonga garantie. Wana lo bangote. Wana koka ko lobango jamais na plateau na yo et pour lo bango te le lotanga lobi ke sango batuana bazofinga mais sango Mokonzi yo zana kati député finga papa Molière baba ninga bango mbali baba parlementaire debout ndekono mukeba ina Safu bafinga nya bango mbali baba parlementaire debout Safu finga papa Gabriel Mokia bango mbali baba parlementaire debout la présidente de l'Assemblée nationale maman Janine Mabunda elle a dit ça ouvertement na président de la République. Il prétend être un juriste au Yazate. Bangon Bali Baba parlementaire debout. Daniel Nawej, en avril 2019, à Lobango, il a traité du chef de l'État de l'inconscient. Est-ce que c'est un parlementaire debout? Yango zomo na batumsu na tongo tango tozoyo ke pana yo sango, il faut yebisake longola ka bambuma. Tango mela ba biloko mususu. Wala nde yo lobi. Ngam na zo loba. Pasteur Gili. Tika na loba konde kona. Oye apo loba. Akopekso ko loba. Merci beaucoup. Mais to tika na molongo a mituna. OK. Pasteur Gili. Les combattants ne se retrouvent pas. Vous avez combattu selon les normes. Beaucoup mis na pouvoir. Félix Tshisekedi n'a récompensé que les combattants où il y a diaspora. La plupart va se retrouver dans la Likambo. Bato bazoka na ngaba. Na Mombele, na sala ba reportage, il y a eu des pestes en permanence. Plus de 20 ans, j'étais là. Na sala ba reportage, je dis des choses qui sont vérifiables. À l'époque, j'étais même à la télé de la Gombe. Donc, na yebi marambo na solo. Alors, aujourd'hui, batoa na baza ko se retrouver te. Batoa na batikali na discours. Batoa na bakomi ko la information na sanzete na Kintambo, to ba ozela na place au parlement debout et salamaka. Mais misala ezalité. 2 ans après, on pouvait comprendre 6 mois, 1 année. Mais pouvoir est comme kende. Parce que bientôt, ceux qui ont respecté le processus électoral, même à date, on le dit que l'élection est salamité. Mais 2 ans, ce n'est pas peu de choses. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec récompense prévue pour le combattant? À monnaie de singe? Non, pas à monnaie de singe. Ce n'est pas la chef de l'État qui tape sur Bato Misala. Yebisa parlement, va convoquer primature, va benga premier ministre, yebisa parlement, va convoquer portefeuille, yebisa parlement, va yeba qu'est-ce qui se passe dans le niveau na bango, pour na et permettre, papa Sango Mokonzi, est-ce que Bato yebi création d'emploi n'enge salamaka? Vous pensez aujourd'hui n'enge safalobaki, balongoli bajan au GFLM, gili kende PCA dans GFLM? Mais non, ça demande aussi compétence. Il y a Bato Basanango. Et le loto moutaolo bana plateau na lobby, moi je suis un homme d'État. Est-ce qu'il y a un niveau ya Safu? Azana linya ba homme d'État. Homme d'État talaka boalu ba jitunga. Yo yebi yango papa chega lo ba ngo mingi. Homme d'État talaka boalu ba jitunga. Donc azotala d'abord la nation. Est-ce que le lomo konzamboka? Puisque piège moke sawana. Ce le lomo konzamboka lobi rien que les combattants de l'UDPS. Peuple congolais ba olobani. Ce qui est le président de la République place à Hollanda, ce qui est le lobby, rien que les combattants de l'IDPS, batu lelo bakolobanini.
Pourquoi n'a-t-il pas créé des emplois? Mais justement. Pour donner l'occasion justement à la combattant. Mais justement, ils ont dépendre si on a parlement. Et ça, mon tourna o yo falo yamba bango. Pour ngana to alibanda, yo lati soutani no osa député te. Nanga lati pièce nanga na député te. Mais yo siko yamba batuana tourna bango, ne sika ba wele la amolument. Et l'oponi ne sont manqué bango pour la création y a emploi. Tout ça dans régime semi-présidentiel. Moitié président, moitié parlement. Maintenant, yo tourna bango. Donc, ce n'est pas le lot na chef. Pour le lot, comme il y a moindre problème. Il suffit pas mon akaka moutombo. Ah, Fachipe. Balouba kaka na balouba, Israël moutombo lisusu. Et le lot encore, ce qui est plus loin, il dépêche. Mais l'on a oui, ça peut na baninga auto, ça na bango, le peut pas ça déjà misala. Donc, le problème, ça, c'est une façon. Mutu aloba makamboyo azo maîtriser yangote. Sango na épinglé et lokomoko est important dans le cas de mon émission na yo. Oyambi honorable Daniel Saf avec tout le respect que je vous donne. Oui, Elisa Foulelo. Na yeli était mais yo yebi que l'émission. Yo yebi que l'émission na yé kombo na ngetanga maki. Etanga maki bamba lebelete? Non, etanga maki. Ngape na otanga. Bamba lebelete yo zo ngala onde bamba. Non, asa député tika na problème les autres la UDPS. Parlons un peu de l'UDPS. C'est plus important. Tika na répondre. Parlons de l'UDPS. Tika na répondre. Batu bazela kinga tala sango. Oui, puis il y a eu pour ça na ba fin de l'année boye. Il faut différence betu yena hein. Donc ndenge ba kabola moi ba loso na moi ba poulet, il faut chaper moi bateau yo ba mena ki record l'année hein. Pour moko ko sangana zo yeba na te pour mutu musu bosolo po zo fulaye. Et fulaye pas les cas moi des fois na bosolo. Mais yo tuna ya côté la bosolo. Ah yo tuna ya côté la bosolo nini hein. Mais bosolo salaye. Ba exploiter ki toko na ngai. Ouais, ba exploiter bosolo. Ouais, ba exploiter boti. Bon, donc le lot ozoyoka honorable azolo balobi alobi non nga na travailla na honorable Jeannette Kabila puisque bango bato baza majoritaire na parlement mais l'isumu eza ya président de la République a travaillé na muto yo député à reconnaître que non azo simba 70% ya pouvoir à Congo. Quel niveau ya raisonnement ya muto? Vous voulez parler de Kabila? Mais justement et puis mutalobi mutavanda na kitonga na vandi. Mais comment ça content de travailler na honorable ou ça cop na bango mibale mais azobo ya eloko eza constitution na katiwana. Quel niveau ya député? Quelle réflexion ya mutu otali makambo mutazoloba ezoko kana même pas na oya robimsa avant de toujours na plateau na yo alobi abi mais non yo tune solution pour na est alobi non solution pour na est moko ba solution eza pe identification. Mais tant que tu pour la pratique, mais non, c'est une bonne idée. Mais pourquoi vous avez pour un parlementaire debout? Ah, vous avez pour un IDPS? Mais vous avez des poids ça pour 2 ans. Facha Pessi va combattre Missalate, mais lui, député, qu'est-ce qu'il a fait pour. Non, il a fait quoi pour les électeurs? Oh, va passer un mandat, il y a 1625 jours. Et ya mutoto na tomba. Na lobi na yo et sali soni lelo na parlement pour na ba député le quoi basa. Très bien, on va évoluer. L'UDPS. Qu'est-ce qui est resté de l'UDPS? Mikolo UDPS. Apparemment tu vends dans 5 ans Fachi Alexis Bissotin. 5 ans tu vends na Pamba. Qu'est-ce que nous on retiendra vraiment du bilan de Fachi 2 ans après? À part la gratuité, à part le saut des moutons, au misali katani zo sa mal souté, baboyaki mise en liberté à Jamal. Le roi Baboyango, j'ai fait le constat nabasso des moutons nion so musa les autres ma souste. Nion so était il y a des bonhommes, il y a Bitabe, où il y a Pascal, où il y a 24, na où il y a Kuna Likolo, côté pompage misa les autres ma souste. Qu'est-ce qu'on retiendra du bilan de Félix? À part ma promesse, à part saut des moutons, à part gratuité, où les autres tatabanati lelo makampe zali. Lui de pèse actuellement. On peut retenir le quoi? Apparemment botikali coquille vide. Non. Sango mokonzi. Nangana loba na bandeko yo bazolanda biso motuna na yo eza tellement capital. Na lobi yango na mo ba plateau belé lelo pe na loba ngo epa na yo. Est-ce que batu bayebi kokoma ya Fachi na pouvoir eza kokoma ya Joseph Kabila le 26 janvier 2001 te. Batu bayebi koya ya Fachi na pouvoir eza arrivé il y a du 7 mai 97 ya Mouzete. Batu bayebi koya ya Fachi na pouvoir eza arrivé il y a 24 novembre 65 ya Maréchal Mobutu. La différence c'est quoi? Différence c'est ça, Félix Saye na pouvoir akouti un réseau, akouti un système bien planifié par Joseph Kabila pour bloquer même le Seigneur Jésus
soka comme chef de l'État. Pourquoi? Kabila yebi que Chadari va voter puisque nga balinga te na peuple congolais. Kabila malin qu'il est a que ça la majorité tant bien que mal oh le leza na kata parlement ils ont bloqué. L'exemple est yangoyo. Kabila chef de l'État pendant 18 ans a tkala jamais qu'on réunit 350 députés. Aujourd'hui Kabila autorité morale a réuni 350 députés, devinez la suite. Tout simplement pour n'a bloquer. Le président Oyazangi majorité a imposé son système de G et ça l'a comme il se doit. Il y a une situation où le lomo konzamboka azobundanango malgré que tazo mené, c'est avec beaucoup de difficultés. On a quand même système de travail. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Zokende. Nangana lobanini sango mokonzi. Olobi loko moko ya motuya, lelo facha comme na pouvoir. Est-ce que batuba yebi ketoza na régime semi-présidentiel? Oui, ils ont permettre le Parlement, mutaza na monopole, ya ko diriger makambu nyonso. Voilà les lozo monanga passé gili. Na plateau na lo na zo senga, il faut réviser constitution, to comme un pouvoir présidentiel, là où le président règne et gouverne. Pour les lots aux d'accord nanga, makamamine mboito bimanabi ke mutu nango sali. Batu ba olo bango. Pourquoi mo konza sali boité? Pourquoi mo konza longoli été? Pourquoi mo konza songisi boité donc? Pour na mitu na biso ba congolais, tu dis que tout ce qui se passe au pays, les autres sont toujours na chef de l'État. Or, constitution, oh biso tozo sala. Et sa constitution moko piégé. Piégé sango. Et qu'on permettre na président ou yasangi majorité à imposer maintenant système na ye ndengeni. Voilà maintenant les problèmes. Ce qui Kabila Moutazo bloqué Félix par rapport à un système prémédité, prémonté, Ndengolobi. Oui. Fachi a promis de déboulonner l'ancien système. Comment il n'arrive pas à le faire? Est-ce qu'il y a déboulement na kati et salama ou pas? Le long n'a pas posé bandeko ba Hollanda. Biso puisque déontologie ne peut pas moussa et penga ndingi sawanate. Où est aujourd'hui la justice au batuba ganga ki balobi? Comment justice s'appelle ça au FCC? Le justice c'est ça au Pisango. Les logistes, c'est ça. Mais non, na lobby. Non, Akoboya comment, tandis que le gouvernement est dans nos plans. Ce qui Akoboya, pourquoi pas FCC Baolinga démission, il y a Premier ministre. Et pourquoi Bango Bazolinga toujours changement? Or, bah, que ceux qui Premier ministre a démissionné, et ça, le gouvernement, ils sont tombés. A démissionné, soutenu la réunion FCC, mais justement, Premier ministre a démissionné, soutenu. Il y a un lobby. Ceux qui a la justice, il y a un lobby. Est-ce que Makambo, ils ont ce ça, na plan, il y a FCC. Parce qu'en 2023, l'UDP sera seul face au peuple pour justifier le mandat. 5 ans au besoin, qu'est-ce que le peuple retiendra de vous? Toboy ba discours 5 ans. On a dit ce qu'on fait pas, Sango. Kabila vous bloque jusqu'aujourd'hui. Vous avez déjà compris que Kabila vous a bloqué. Fachi machine. Pourquoi vous n'arrivez pas à détruire cette machine-là? Vous pensez que Bilen ça y a Fachi ou bien Bilen ça y a coalition? Puisque nous avons appelé l'engagement de victoire les a Fachi, échec les a coalition. Mais tant le président y a assemblé, il se permet à Koloba, nous attendons beaucoup. Le chef de l'État pour un problème il y a Est. Il a dit ça par rapport à quoi? Président de l'Assemblée, tant que nous attendons beaucoup le président de la République. Pourquoi pas le que nous attendons beaucoup le président de la République pour la réforme il y a appareil judiciaire? Alors bien, on va pour nani. Ce qui est commis pour l'appareil judiciaire est commis violation de la Constitution. Alors maintenant, ce que pour la solution Est, et ce n'est pas président de la République. Mais parmi les bateaux, il y a problème, il y a Est, oh lelo, et je peut-être le président de l'Assemblée, comme on est peut autant à Malobi, na kati na histoire en Bokamanga. C'est ça. Donc, FCC a pensé que l'échec qui a Fachi, il y a pour ça l'épargner. Moi, je pense que le moment Fachi est à 100 jours. Le programme à 100 jours, il aura bien été. Parce que Mbongo Belé au Fachi a Kamati Bachagi à 100 jours. Peut-être qu'il y a chapela bonnes intentions, mais les lots Kamere est à Kacho, bien que malade, à niveau Angali, à niveau à Centre Nganda. Oui. De l'autre côté, on a aussi un dossier très sérieux, Jamal Azayako Kangama. 100 jours, tu n'as pas lia. 100 jours, tu n'as pas mona. Mais le la bateau, le batteur principal, Bakangami, les lots est commis mauvais départ pour la Fachi. Parce qu'il y a apparemment concentration, il y a mis solo. Il y a vision à Fachi pour la 100 jours. Le rôle est raté, 5 ans photo pour Non, même pas. Même pas que le quoi bateau, qui va acteur à 100 jours, Bakangami, 50 bosana. Non, Sango, les lots sur le bien, est-ce que le lot bateau bandimi qui est vital à Samba Pem sur l'État? Na contexte est au lobby. Le lot bandimi. Le lot yotunasko ba marche yen c'est le lot zawapi. Est-ce que les lots dossiers sont continuent toujours cause à vide? Que caméra ça bimite. Ou bien dossier. Caméra ça bimite marche ça ma soude. Abima ça.
Caméra ça bimi. Abima ça. Na lotaki na ndoto. Ah d'accord. Na lotaki na ndoto que caméra bimi. Ah d'accord. Heureusement lobby que même dans la centre ngana partir ndoto na mona libanda. Ah d'accord. Le quoi yo lotaki problème yana ngote puisque ndoto et ko karape ko sala vrai tout comme peut ko sala. Très bien. Le lotam lobby problème il y a 100 jours que Mokonzi a raté départ na ye. Sango Mokonzi. Est-ce que batu bayibi que tango Félix a commis na pouvoir? Fachaza na programme ya ye. Au moni likambo yo ozolo ba likamba 100 jours hein, il faut interpeller biso peuple congolais. Moi je crois que batu belé to les na plateau les autres comme ba politiciens par rapport ya ba famille politique na biso. Nazonga na mutuno otuninga bongona ya nolo puisque bato ba Hollanda biso ba la quand même d'accord sur ngana otokutani. Est-ce que tango opposition ba kenda ka Genève pour ba désigner candidat commun de l'opposition. Ba kenda ka na quel planning? Quel est le ce qui sango to désigner planning na yesa kwapi? Planning ya la tête, si bakenda. La plate tournante, il y a Genève, il y a la mouka c'était Fachi. Mutuyo yambaka na plateau, awa, le loiseau finga Fachi, mtaloba na ngango. Quel est le ce qui la mouka zo marchete, puisque Fachi, atika déjà la mouka pesango mukongo. Tolongwe na Genève, toye na Nairobi. Le lot tango INC, batombola mungongo ya kolobake, na 2023 biso toyo kanaka bongo. Est-ce que accord ango, ezaka un article moko? Accord en un article moko. Est-ce que les noms INC bakoka ko expliquer batouté que non qui était le maître Yakor à Nairobi? Pasteur Guili. Pardon. Pasteur Guili. Qu'est-ce que le peuple retiendra de Fachi 5 ans après? Il n'y a rien, il n'y a rien. Sango tikangai na poussa. Bimisa biloko zanango. Le loyo batu bakoka ko yebisa batouté que problème à Nairobi. C'était le vieux Gilbert Mundé, la déesse mémoire. Oh, ma camion, c'est Salamati, le Fachi Mokonzambo Kabalobate. Le temps où Toyaki, Bakor, il y a FCC Cash et Salami. Est-ce que quand ce plan d'action, oh, Ezala, qui non, voilà, dans le plan d'action, ndenge oh, bisosko, photo marché, c'est par rapport à ça, Ezala te. Yango zomo na ba difficulté. Oh, nyon sur les lots, se retrouver nango. Le président de la République, Azana calendrier naye, mais moyen a imposé, on a pour puisqu'il a un problème de majorité. Oh, ezo kozanga, les lots, to se retrouver, na ba député, oh, ba escroca nation, le ko la ba safou. Non. Ça, tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas taxer ça pour d'un escroc. Ça, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire. Il faut que tu retires. Soyez galant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que tu retires. Non. S'il vous plaît. J'assume. Tu dois retirer. S'il vous plaît. Il faut que tu retires. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que tu retires. Tu ne peux pas le. Non. Il faut que tu retires. Non. J'ai le pouvoir de le faire. Il faut que tu retires. J'assume. Tu dois retirer ça. Non. Si tu ne retires pas, on ne continue pas. Non. Sango. Mais si tu ne retires pas, on continue pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu ne retires pas, on continue pas. Je retire. Très bien, merci. Allez-y. Yo qu'est-ce qu'on a lo bana. Na plateau na yo a traité ba parlementaire debout ba escroc national. Bazo ko sa peuple na makambo Félix a ebité. O ibsa retiré? Na tirala ko ngote. Ah bon? Ngala ko kiam. Na tindelo vidéo? Si tindela ngai. D'accord, na ko tindelo. Soki ezali na ko corriger. Na ko tindelo vidéo. Il y a pas de problème. Penga na ko senga yo. Nga na retirer ngo na ndenge oyo yo lobi pour na respecter plateau na yo pour na fota yo pour mon akeno ba parlementaire debout to ba bololete. Mais tant où ya loba ki yebisa batu wana batika makelele ba sala l'escroquerie nationale que Félix Alobi bo nzoka na tongo Félix Alobi bo na Kabila oyo kango mo lobate na landa kayot na landa payer batu pe ba landa yo ba landa pe biso. Vous comprenez? Le loussiko tant où Moutouana azo telema, azo critiquer le président de la République, mais yo tourne 200 le lot dans le Parlement. Que ce plan, oh le lot bango ba pesi pour le peuple congolais, pour aider le président de la République à faire avancer politique naïe. 2 ans après, qu'est-ce que le peuple va retenir de Fachi? Dans le lobby, le peuple congolais va d'accord dans Fachi et aujourd'hui. Non. Mais montre-moi ce qu'il a fait. Je te laisse le temps. Montre-moi. Sango. Pasteur Guili. Dans le lobby, même attendre na faille na plateau, le lot comme même attendre moi liberté d'expression. Oh, on a 18 ans, il y a là n'a pas problème. Yo pour quand mi trop. Si. Na ba aner makambe belé. Est-ce que le lot autant il a journaliste moko akufi na 2 ans après avoir critiqué chef de l'État pour les cas 18 ans, il y a Joseph Kabila. Camarade, moi, si vous menacé dans ce pays, pour dénoncer qui m'a généraux, nous sommes ah, ok. Parce que yo tuna le loba généraux na ba komi ya Fachi, le loba longo ya Kabila. Puisque mutu nous celui qui armé en ya Kabila. Oui, l'Obama. Le loba longo et komi ya bango. Et le long on va na plateau nanga. Oko tuna te confrère na yo Frank Kingi qui na moi si bakenda comment? Yo tuna bango. Et
Et aujourd'hui, le peuple congolais est d'accord na Fachi, même le maman, le temps lobby di kambo ngoya gratuité. Et c'est là qu'il peut na kata constitution, l'article 43 de la constitution. Est-ce que tout n'a bachango en place? Mais le lot plus au moins de 2 500 000 enfants. Oh, bah, il ko simba touché. Bah, zongete lo wanate. Et simbité. Yebisanga sango. Wana nyo simbité. Donc il fallait maintenant oyebi na kulu tout moko na poto docteur Henri Elema. Alobi nanga lobi le kinanga biso ba congolais to ça compliqué. Au cause on a problème il y a $10. Na kena leli sango bisango na luka $10. Sango bundia lobi ndeko nanga gili soit moi $10. Au lieu na senga sango merci ngana sito na komoto na sango aussi $10 ngwa pi yope sanga. Des problèmes aux hommes, les lots au comme on a katamboka. Le lot batubazo luka Fachi asala nini. Au contraire des gens dans moins de 2 ans, Fachi a fait ce que Kabila n'a pas pu faire pendant 18 ans. Gratuité. Oui, gratuité. Justice, liberté. Voilà, rien que ça. Oh, Bible lobby. Au lobby n'angelo comme important. Au côté nsemba ngo pe lingango mingi na kama. Au so betela nga ngona émission to salaki. Le lot na comprendre to so ko to so betela nga sous chambre. Plus blanc que la neige. Ina yebite nsemba ngo ya la kabwana yo bien adoration. On va revenir tout à l'heure. Zela, Tozonga. Il y a une vidéo qui circule sur le net. Joseph Kabila qui okutana na Kengo Adondo. Batebele bakabi Kengo akufate. Ah papa, ozopo ma Kengo avant, Kengo azana. Nzambe ne mettre état dans circonstance. Opo ma papa Kengo, opo ma Pepe. Iyo zala makaza ko ma Kengo. Tonza menda ko zwa pem. Wala baza ba bibliothèque na biso. Tango na moni vie bonga. Oh ba couleur ba Yohan, bien que Yohan aza Congolais muluba. Nathalie pe bonga bi papa na epe Kengo. Azape Congolais. Il y a Équateur. Bon, sikoyo, question est claire. Les FCC aujourd'hui, tant total vidéo, Batumsuba Yoki Bazolo Bela Kabila Mtalo Bela Makambuya, et Tigali 40 conseils des ministres. On peut comprendre na badiru wana que 40 conseils des ministres Tigali Pona Fachi. Voilà les aba non dit et à discours. Côté Moussous Wabite, 40 conseils de ministres, c'était 160. Mungongo mo nazo kala pembeni lokola ya Thomas Luwaka na yebite sogezaye. Mais na oki mungongo mo ezoma lokola Thomas Luwaka. Na lingola na vidéo na TV za radio te. Merci. Akende kotala. Place bazo reprocher bino bozangi stratégie bino bato IDPS. Fachi stratégie ezate. Mukolo Fachi ko kendo kuta na tana Moïse Katumbi ya pamba na reine ya Kabila. Kabila ko bela. Mukolo Fachi ko kuta na Fayulu ba osolo la ka ba chema boko na mitu ba osolo la boni santé. So Kabila yoki kaka abeli. Manque à stratégie, Kabila zoli abino ba point. Tala image on se retrouve ba point. Je suis un peu déçu. En fait, il reste 40 mois président. 40 mois. 40 conseils de ministres. Un peu plus que ça. Oui, un peu plus que ça. 40 fois 4. 160 conseils de ministres. Ouais. De toute façon, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. En fait, il reste 40 mois président. 40 mois. 40 conseils de ministres. Un peu plus que ça. Oui, un peu plus que ça. 40 fois 4. 160. Comment vous avez trouvé cette vidéo? Pour la Batonso va interpréter Nathalie même ba vidéo. Ah, Congo. Mon ça interpréter Kabila Auto s'initier Kengo Mukanda. Il y a une pétition en 2023. Moutazo interprété. Yo monia honde. Non. Bon, on a trouvé un an où ça physique mon courtois. Qui au tala est né. Ba vie Kengo Adondo lelo ba. Non, on a ma vie Bokila Lukondo donc ba 85 ans. Oh lelo isa facilité lelo génération na yena koloba baskalika na ba vie do mokolo ampombo na moi mibale misatu donc ba vie lokumba basi bakenda ba vie bokano ndangela basi bakenda ba vie itela bakenda donc voilà quoi donc na comprenez na nga visite ngo na normal soki lelo tant autorité morale azolo baketikali 40 réunions ya conseil des ministres na yebité et lobaki na ngwata batumso yamba kiawa c'est par rapport à la politique où il le loiseau dirigé tant qu'autorité morale. Est-ce que le Kabila peut aussi penser que les Congolais ont besoin d'aller après 2022 quand on a chef de l'État dans Mboko puisqu'à Bostanagini Kabila Franklin Roosevelt aux États-Unis où il y a au moins 4 mandats non
abosana kinini. Ça c'est un. Le lot est-ce que les Congolais va éviter que Kozonga ya Kabila na pouvoir, c'est enterrer la démocratie éternellement dans la République démocratique du Congo. Qu'enterrer yango. Et nani akoki suko lobe la démocratie na retour ya Kabila na Katamboko, même vous les journalistes. Nana kolobango, personne. Mais c'est parce que c'est pas permis dans la Constitution. Oubliez. Non. Kabila a fait son 2 mandats, point barre. Ils ont indiqué la Constitution que Kabila Zonga. Ce qu'ils ont indiqué, il allait revenir. Voilà. Donc, le FCC a continué comme ça la stratégie pour préparer l'élection en 2023. Bino a eu des pèses. Stratégie électorale pour la échéance en 2023. Sango, na lobi na yo, ba carte monsieur eza ezobeta masiko yo, toko beta ngote. Est-ce que yo koye bisabate que le FC Sazo le laibi kasa perda pouvoir? Oyo tout yo zo mon anésarien, ezaka majorité oyo lelo tozo lingato deux peuples yango na 2023. Est-ce que FC Sazo banga stratégie à Félix T que Félix y a premier mandat à cause à la même figure T na Kabila premier mandat que le nom mutu na se, deuxième mandat pas bimisa mansaka. Lelo FC Sazo banga ngote. Et cause à la pété. Et que ces stratégies au Lelo, FC Sazolinga à mettre en place avec que le peuple. Congo, non. Non, Sango. Nalobi na même ange, babobima na sultani yo lati babo voter fachi. Na oyebisayo. Na 2023. Nazo yebisayo na chema ina monogote. Oh. Sango, tofandi boy Kabila, fachi bien. Chadari kutu kotanga kaete. Oh ben, faut fa. Ah. Tout ça n'a pas eu ma bafri congolais, Sango. Tout ça pour ma Afrique congolais lelo. Betelanga lisolo ya Israël mutumbo même kombo la sakende kunanga. Ko betelanga ba kombo te o lelo signification nango ezobima na Wolof na Sénégal. Zela. Bino ba Zela. Na Zela nini? Zela. O mena na plateau na yote. Na 2023, stratégie na bino ya eu des pèses. Ezani ne pour gagner ma ponom. Na lobby na yo wane zanzungu na kufungula ngo na plateau na yote. Tika batu ba beta banzadi na bango ba beta ba petit filet. Maître Tunda Ratebi, desisi ya Alexis Tamomamba na mabunda polele. Tika bango ba beta stratégie na bango ndenge ba beta wana. Tika bango ba beta et le gouvernement beaucoup ba stratégie. Comment koto première dame azalaki na Mwanda, koto ex première dame azalaki na Goma, koto mobala ke kota la Kengo, koto pardon mboko kasi loba to soki na o ni obangi ko bota ndundu pardon Zela tozozonga. On va prendre le dossier Minembwe. Avant de prendre le dossier Minembwe, on va souffler un peu. Bande konangai na ebisi bino ke Kisasa ezalika kande bomona na prince awate. Nakendaki na île Mongole. Île Mongole ezali na katikati ya fleuve. Plus de 5000 personnes bazo vivre likolo ya fleuve na île wana. Baza ba pêcheur bavanda ka place wana. Mbula moko ebetaka makasi ebumaka bato kote ya livulu. Mokonzi ya mboka pa akendaka kuna Félix Tshisekedi. Wana bozomona eza ba image ndenge nakendaki na île wana. Wana komata ya mwana ndenge nazokende. Mbula wana eboma bato ebele plus de 40 personnes. Awa bango bato bafandaka na mai bakomi na bango kaka ba esclave ya kovandaka likolo ya mai ba église etondi mai ba hôpital etondi école bana batanga batangaka etondi mai bokomona mwana moko ya mukia botami place wana lokola Moïse ndenga botamaka na Bible abwaka ina ebale bokomona eka place wana eza commune ya limité ba vota ba député mwana ye wana okanisa mama wana mama ya Moïse likolo ya mai vi o eza place wana soko za na motema te mwana wana botami likolo ya mai na se eza mai mwana wana kitoko wana na se eza mai. Rentrée scolaire ya ngoyo, rentrée scolaire ya ngoyo, bana wana bazangi bakaye, bazangi babambe, bazana ibale. Naza kosenga na bato ya mitema malamu. Pour l'État, akosala na ete. Naza kosenga ka bato ya mitema malamu. Na bandi kotanga bino, abeda chou. Badon bosalaka awa, babeda chou, badon bosalaka awa. Bo benga nanu biso to mema tala place wana. Pasteur Gilita la. Na mema bino ne sika wana ba Congolais bazovanda, abeda chou. Mama Denise Nyakeru. Mwasi ya mokonzi ya mboka ya lelo. Olive Lembe, mwasi ya mokonzi ya mboka ya kala. Bato na kobenga bino. Alita Chamala. Naza kobenga bino. Honorable Alita Chamala. Bino ye wana nazo benga bino. Boss Ibra, nazo benga bino. Botala nini bokoko sala. Bakaye na baba ezate, botala nanu.
botala nano eloko nini boko kosala botala ba congolais condition bazana ngo est-ce que batamité malam bakoza nango te ba pasteur Moïse Mbie nazo belela bino botala bato bazali kolo mai bosala papa chéri Jibem Piana boko kosala quelque chose te fali oza la fondation na yo soki bosala quelque chose botala banoy bino moko bolanda intervention ezana mai bana na fuba zonga classe bazana ba kaete bazana ba bante bekol na bango ezaka bobo pito ezaka ndenge toza wana eza député na bango provincial na kende ko luka ye musika za provincial à Kinshasa ba vota epe awo mais loboko moko kwa kosala eloko te tango na kei na tuni bango ba na député na bengi mama wana alandi biso pe honorable Masengo alandi biso tine sikato alaki wana eza place ba congolais plus de 5000 personnes moi si moko za na hôpital wana ba kangiye na maternité ceux qui na hôpital ba kangiye po afuti 25000 francs et ça linga ipasi wapi bato mbongo na mboko yo wapi bato mbongo edos tieka wapi bato mbongo nazo belela bino abede wapi bino bopesa pona moni ke leta ko sana ete kimbuta bobi misambongo bosunga bato batamite malamu bazalite nazo belela bino bozo kanga tenenge nazo lela matata mponyo bobi misambongo kiabula na Lubumbashi gouverneur ya Lubumbashi bopesa mbongo kiabula bopesa mbongo atuma tubwana bopesa mbongo muyeje bopesa bato mbongo bosunga bango bakomi na suka so na tie l'état osa elote to bandolo baka français on va voir français il y aura rien Steve Mbika ya kendaka kuna rien lisuboy ti lelo elozate zéro suivez en image on se retrouve après pour continuer dossier Minembo à tout à l'heure. Monsieur Innocent ozali molaki Sénégal nini na pays Israël ozali pour encadrer bana na biso tellement tozala ba kamoko OK bana bazali analphabétisation ya makasi ya vote meka ko sala ta encadrer bana na biso de façon que émergence pesa na kati mboka na biso. Alors bana wana on a à peu près un effectif à combien de ozala 45 élèves de premier à 5e année on doit kotangisa bazotanga gratuitement to bafutanga bon avec appui à mes parents, nous sommes tous ceux qui vont à l'école, beaucoup moins coûte na pour l'école en Guadeloupe. Nous sommes moins dans ma école, na appui à mes parents, na biso enseignants, pour tout mettre au bon c'est la bonne place il y a pour vendre parce que ban va vendre même le sol, ils ont ça la biso bien. Alors ma grande difficulté bino bozana ngolo kwa na école les années a aussi katozali. Difficulté la liboso. Ba loko ezati. Yangona ensemble na ba parents tozo linga totonga. Difficulté la liboso ngwana bana bazana ba banque vendre ba matériel didactique ezate za ko débrouiller na ba moyens de bord na mécanique qui agent en développement aussi na mécanique ko ça rapport na niveau ya service bon ba le bifuna cote en tout cas deuxième rapport na niveau ya ministère ya affaires humanitaires ko batala ndenge nini ba koki na rejoindre biso le fisc solution pour la citation mais na sepeli na moni ndenge boye ce qui est coupé ça moi implice to ko sepela makasi moni mama bote mama kombo na onani maman Judith oboti mwana oh le bébé a souri oh là là oh kombo na nani kombo Triginelle vie OK abota misika oboti mokonini oh donc lelo tolo balko mikolo mibale nde mwana abotami je viens de passer ozana bana boni oh troisième nae obotami kana ndako wao na Kingabwa nde boye ko nae awo alors esika bozali on a se oyebi ke mai ezali tiabo nazo mono malamu te pusana bo yo pusana bo oyebi ke mai ezali awa mai ezana se awa ozobanga likama te place ozolanda mwana mbula eko ya pe memi ona mwana ozobanga te ozobanga bande kono basi bazotala yo tala caméra koto l'état pas azotala yo oyebisi na mokonzi mboka nini oyebisi na gouverneur ya ville to bande kono so bazolanda yo oyebisi bango nini na yebisi na mokonzi mboka asunga biso état tozana mweza bien te maizo ya ezo matangonga nyonso tout moi tolala bien te tola moka bien te asunga biso mwana zane malamu abotami na kilo boni 3 kg 400 papa pe azali ake musala likambo te to ya otala soki nzamba bateli biso obomba mwana malamu weba ke mu PPP ya mai yo kotia tango nini na sali 2 semaines na ndamu 2 semaines awa ndo yaki pona maladi pas malade sika boye so biki
Nabiki, sikoyo nakangama, semaine na ndambu, mbongo kobima ezate. Mbongo motango boni. Mbongo 25 000. Ba 25 000 pona kobima nde mbongo ezate. Yango nde okangami awa. Nakangami papa. Mbula oyo ezobeta oyo esali yo pasi te. Papa. Papa. Mbula ebetaki oza kaka awa. Kaka ya munene wana. Obangaki te okozinda pamba? Nabangaki papa. Osengi na Nzambe abatela yo. Nzambe abatela papa. Bakonzi ya mboka baza kolanda yo. Sika awa mpona likambo ekomeli bino tala hôpital bo basi mpe babotaka awa. Osuka botaki awa bazwi mwana bakena ekuna. Bakena mwana kuna? Efai 2 jours 3 jours. Sika yo oyebisa bakonzi ya mboka nini bao baolanda yo boye? Bakonzi ya mboka ndenge bayawa babongisa biso hôpital oyo. Babongisa biso hôpital otala ndenge bokuti biso mwana mpe mosusu moke azongi lela akweki na budu. Alalaki na se apungi. Kobaluka. Aye kokwea azalaki malade? Kokwea kweki te. Ofisi ane kangaki ye na lamusi mama na ye ndenge ayaki kozwa ye na nakomita na mai te. Très bien. Pasteur Gili. On est dans la île Mongole, nazobele la batu o nyonso bazana misolo. Ya motema malamu ba ONG nyonso, boka ya kosala quelque chose. Robert Nyondo, zana mwanda kulutu nanga Robert Nyondo. Robert Nyondo azali bato tango to bandi makamba COVID-19 ne bandeli apesaka $125 000 na caisse o mokonzi mboka sengaki bato ba pesa. Azali le seul Congolais a pesa $125 000 a pesa bona ba mbetu. Jour azo pesa bambetu pas été ni longono ministre de la santé ngana zalaki mais na misolo a pesa $125 000. Talaka ya bato bazana mongolo Robert Nyondo boyoka JB Mpiana ezata ko pesa baleki no ba musicien mbongo te papa chéri ko sombaka ba yojite elengidwe ko za na ba yojite alors que bande kono ba congolais baza ko souffrir tolingana naza ko senga batu nyonso ba beda chou na beleli bakimbuta ba boss Ibra na lemba wana bosala quelque chose pour mama Olive Lembe mama Denise Nyakero bozala ba fondation bozala ba ONG botika spectacle boya kosunga bato bazana ngona bosenga Pardon vraiment papa réaction na yo tango oui nakata yo mala rentrée scolaire tango zobeli la même kulutu nanga JB Mpiana bon ye problème te ya la motema malamu quand ndenga yo kyo bomona pe a obenga yo mbala moko tokuta na po ya sala kana maseki kote wana te okaka sango yaka eloko okiti pe kuna solution monani mais avant to komana bakulutu ko ba JB Mpiana bato to yo tangi mais nisika mwasi mokonza mboka ya kala akende parfois na esa mena mwana na mokongo solution yango wana ti tala Kabila 18 ans ngati ke libiso Congo ouane salami na intérieur te bafotamu yozolo basoki mongolo ya de mutaho kansalo kwa Équateur omoni buchala olingo kita non et salami na commune limité ça wana cité du fleuve Pembe siko yo tuna bato nyonso bazoluka 18 ans ya Kabila na ebite bila lakshma eza so nini même mabango kuna et sika Shadara kende na est pour inaugurer hôtel na ye bon siko amoni yango te ndeko nanga amoni yango te et tala lelo ndenge Kabila tikela Félix Congo kuta tikite Kabila tika Congo na soins intensifs na P10 Congo mais alingi pe kotika yango te nazo ebisa Congo yango na koma 10 mois na que le pays lobananga na que le capital o lelo soka likama majorité o soka lelo likama autorité o lelo soka likama mambebele mais tala lelo mboka oyo bazo welela ba poste lelo ba député ba yanga nikutu député te ba député oyo yambaka bachaka ba makele lawa wapi bango kuna. Très bien, voilà. Information du jour ou du soir, la CENSA avait une décrispation politique pour juguler l'insécurité dans les Hauts-Katanga et Lualaba. Sud-Ubangi, le président de l'Assemblée provinciale, a démissionné. Minembwe, l'ECC, salue l'élan de patriotisme observé car cela prouve à suffisance que les Congolais aiment leur pays uni et fort et demandent à la communauté internationale de jouer franc jeu. Stigmatisation, discours de haine tribale, de Maniambouleng demande au gouvernement de déférer les auteurs intellectuels devant justice. RDC, 52 cas d'enlèvement d'enfants, 24 meurtres à l'encontre d'enfants et 60 cas de violences sexuelles recensés ces 3 derniers mois.
RDC-Zambie, une bipartite s'ouvre ce jeudi en Ndola, la contrebande douanière parmi les points à l'ordre du jour. Les juges récemment nommés prêteront serment incessamment au bureau du Conseil supérieur de la magistrature. L'interdiction et la répression de la marche de la Mouka jettent un discrédit sur l'état de droit prôné par Tshisekedi Azado. Kinshasa, le gouvernement Ngobila a déposé les projets de réduction des comptes exercice 2019 à la Cour des comptes. On termine RDC en séjour à Kinshasa. La directrice générale de l'UNESCO rencontre le président Tshisekedi CGD. Très bien. Alors, tout ça, ce qu'on pousse là, na dossier à Minembwe, ton côté dernier virage. Pasteur Guili, dossier à Minembwe. Installation Yabougomès. Félix Tshisekedi, président de la République, le mieux informé de tous. Azuma Lobalobi, il n'a pas été informé de l'installation Yabougomès à Minembwe. Ce n'est pas un aveu d'échec. Merci beaucoup, Sango Mokonzi. Nangana Lobelo Komoko, toza na sérieux problème. Biso bandeko totangi. Bandeko batangi. Bandeko bazana ba diplôme. Yamakasi. Mais toza na sérieux problème à comprendre ba mot. Tango bandinga na question ona eloba mitro ke Mokonzamboka ayebi mambeleki na Minembwe te. Sango nga na émission pana yo. Tinga na zo émission pana yo président Chikito Mushashino ayebi, Dr. Yelema ayebi, Clarisse Ngalula ayebi ke na zo émission na plateau et pana yo. Mais arrivé que na komi pana yo na salle émission te bino passé gili. En tout cas le ko mena il record à Makasi na 2 semaines plus de 100 000 vues comme restaurant to dame. Et que batuni docteur, batuni président Chikito Mushashino Babi, mais comment passer qu'il a mon aïna sangote? Docteur répondre bango abina yebite. Mais comment docteur yom to alana petit na yo o yebate ka koma ke pasango? Mais yango na langi on a point de presse à Rouberwa. Est-ce que Rouberwa yé mon kalobi na monoko na indenga longwa kiki na kenda ki po en faire installer nan bourgmestre? Non. Il y a un complot. Oyo même au Konzamboka a yebite que déplacement ya Rouberwa ça fait partie ya installation ya Minembwe ya commune. Ne yango wana. Oh lelo et sali batu mususu mais comment Mokonzamboka akoki ayebate ayebindete déplacement oyo Rouberwa akeili mais koyebande problème à Minembwe dete c'est ça le problème. Mais comment les chefs de l'État peuvent être ignorants de tout? Mokonzazo a biloko belé zo échappé chef de l'État, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Rouberwa devant yo andimaki kakendeki pour la installation délégation officielle ekendeki bakendeki pour la carnaval la paix? Et que comme implantation, il y a beaucoup de il y a Minembwe comment? Vous savez, il y a un plateau de Konanga. N'a pas d'akayo te sango. N'a pas d'akayo autounier. Et ce qui est encore bizarre, Azaria ça joue un problème à génocide. N'a bandeko, il y a Minembwe. Est-ce que mon génocide n'est pas nabisoba congolais? Et ça? Est-ce que Rouberwa, à sa ministre, il y a Minembwe? Ou bien Rouberwa, à sa ministre d'État, à sa ministre national, à sa ministre Yamboka, à s'encaparer na problème, il y a quoi on a comment? Tandis que, ah, on peut Congo centralisé, Équateur peut boucler le Kondo n'angé fape kato yali, akangami nango ndenge nini. C'est ça ici qu'a président de la République à Ekolobake. Na salaki ignorant, na problème que Rouberwa n'enga keibwe a ke ko implanté Bourgmestre, yemoko Rouberwa, andimi yango, akendela ki yango te. Alors, le loup n'a pas comprendre les politiques à un oyo bato bazo partager na président de la République. Quel est ce Mokonzamboka aye bate que ministre akei na makamba Minembwe. Est-ce que bato bazo comprendre to bato bazo comprendre te? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ou du Parlement, s'il faut le dire, parce que Rouberwa a été rappelé dans le Parlement pour que Amega se justifie par rapport à tout ce qui s'est dit autour de Minembwe. Bozo Zelani, dans le Parlement, Bango Bato FCC, basa majorité. Qu'est-ce que tu attends de ça? D'ailleurs, quand on a profité, na remercier honorable Moindo Nzangi, Oyazaya Lamuka, voilà balina ba homme d'État. Ne sais pas député mon quoi les cas le bakana lina homme d'État. Or bazo mon attaque compétence mon côté, il y a homme d'État na mutu, il y a mutu le roi Safou. Donc et ça même pas. Yo na Safou pour nini? Ozo côté là iponani. Non, mais Safou n'est pas ici. Mais est-ce que na salaki na plateau là? Mais na salaki na plateau là. Yo to tanga Safou aussi to tikaki. Ngam tu na tanga kiyo, ngam na tanga kiyo. Mais comment yo arbitre ceux qui na sali contre-attaque yo mbala mo orge? Mais contre-attaque wana eza armement non conventionnel. Ba poussi na ballon à chandelle, na démarrer orge, na sala orge. Mais ba tacle na bango yo so monate. O lembisanga. O lembisanga yi, o dami la rubendeng. Jusque là ozo comprendre ko bimisino biloko mzude.
Nengo zo mona biloko mso ebimi na te. Oh. Nengo zo kanisa biloko bimisi na te biloko yo betia na tongo yo ki en te. Na betili? Démarrer kasi. Bimisa 4 plaques ya gaz. Na betili? Bimisa biloko na tikeli. Oh, sango. Bimisa biloko. Oyo yaki nango démarrer. Nga moni oyo ko mosenga vidéo. Vidéo aux Omandé. Mais comment c'est une vidéo? Mais démarrer n'a pas cette autorisation. Sans citer le nom de gens. Ngana lobby hein. Tukotanga. Batu mususu moni babungaki. Le loi yebi ke lokola na zongi, il faut na sala effort na zonga na take ba parlementaire debout. Lokola ba gaga ngo ba osa musala makasi. Lokola pe ba za bloc et ko permettre Miyaka lobelanga, Shola lobelanga, Gila lobelanga, président Rena lobelanga, président Soan lobelanga et permettre pe bande konyo sotamba oyoka ba lobelanga na zongi na actualité puisque politique yango wana. Politique elingaka kombo na yo na malamu na mabe elobama na minoko ya batu et so permettre batu pe bazotanga yo ndozo mona même ata carte autorité morale avant kita la neve Léon yo tuna pendant 18 ans ndao ta la Léon ya moni carte autorité morale abendi pe maire bu moi pose voilà moni akanga pose na maire mona kite kasi momi na kasi yango na lobi c'est normal yango siko moni sika président pe asimanzele na normal yango moni sika chef de l'état lobaki c'est inhumain na mutasa la plus de 2 mandats na pouvoir na ba stress ezalaka et chaka bambriema siko yo tu la mère pendant 18 ans basimbe le roi nzazite mais après 18 ans ya pouvoir ressentir ma que non Raïs Kabanga baki ma mère ba s'équiper te basimba na me ba bimisa ba photo te c'est normal po babota yango za sujet te toke tikanga ina démarrer ozokanga na fares pourquoi hein tikanga na kota toke kota ozo comprendre siko le longtemps ozo ba député lokola ba Moïse Nzangi Moindo voilà ba homme d'état a senti qu'il faut interpeller Azarias aya a expliqué bateau et loko moni moto yosobo ya natanga kombo na ye tango akendeki est au lieu à interpeller ministre de la défense a interpellé premier ministre ya zoluka a interpellé président de la république oya yebi ke akotia makolo na parlement wana te po azana rapport mon côté na parlement wana siko yo comparer député wana comparer na Moindo Nzangi bango mbale bato la non kutu ndeko nanga Moindo azala lamuka ye na lamuka a lokola banyamulenge donc na Rwanda ba yebi ete na Congo pe ba oboya ye donc na fade nika usmabengana ki on a eu mtolobi ya boya ki o mona ki ba image mais ya boya ki yango est-ce que ya kondi meloko pasteur Gili Minembwe la question est liée à Minembwe na lobby au lobby non au le cas qui place alors au lobby bakobenga Azarias aya a expliqué qu'est-ce que vous parlement na parlement oyo bango baza majoritaire maintenant totika place na président de la république lokola bachaki plantation il y a système oyo ezolanda même ata problème ba limitation ba biloko tout comme ça tokoye ba rapport après pona nini peuple congolais azane loko moko ya malamu ya kitoko te à cause de la parlement ya mama Janine ezate parlement neza kingakati parlement neza Joseph Kabila parlement n'est pas pour la nation congolaise voilà la vérité yangoana et ce qui est encore étonnant Sango Mokonzi pourquoi Azarias Soulouberoua aza toujours na ba poste moko stratégique à République démocratique du Congo amitié raté kasi dans le but eza autorité morale est-ce que yebi que Félix Tshisekedi a signé qui ordonnance o ba nommé ba ministre na kati wana kombo Rubero ezali Félix andimaki ba o Félix aboyaki comme président de la République bato Félix aboyaki bazongaki te asepela na Rubero yango yemoka no eza œuvre ya Joseph Kabila yango wana ngai Pasteur Gili nazo continuer toujours likambo identification na recensement toyeba bakuya kuya toyeba bato bazwa nationalité na nzela papier na bato yo bazwa na nationalité par le sang eza nango mabete Sango Mokonzi nazo continuer koloba yango na Belgique tozo voyager ngana yo na Molenbeek bato baza dominer na commune na Molenbeek bandibu mais elinge permettre que non mundibu moko nde mutu a diriger commune na Molenbeek là c'est pratiquement impossible oso comprendre donc ndenge mokope na ndenge oyo sikoyo toza donc lelo biso ba congolais toza censé ya koyeba nani aya nani oyazala pour cacophonie on est sali biso mbriema Laurent Désiré avant dans la carte réunion conseil des ministres a ordonné lobby na sengi na barwande nyonso bazonga musa lobby na kamona mona saka Rubero wakanga nani atanga Rubero ate Bisi Makara azokanga valise musa kamwa lobby oh nayo ozozonga oh menga nebika yo ministre d'état
Donc babiloko wana eza siko ebele na kata République démocratique du Congo. Donc il faut toyer banani azanani. Est-ce que le conseil de ministre à lobby par exemple Robert va confiner les boutons à côté de ne va salaka Célestin Tunda Gassende jour balobaka na mettre Tunda déconnecte toi mutayi bakate. Et le chef de l'État souligne bien Olanda qui est à lobby que les gens ne pensent pas qu'il y a un atoro. Bato baye bate nga nga ya Chilongo. Et Chindongo parle de banangata président Chiki. Donc bato kan sate nga na ayuma. Et ngelo bake ayebi makambu tout ezoleka. Mais le mal, il y a chef de l'État, il est tellement sincère de lui-même. Très voilà. bien. Voilà. Alors, Félix Tshisekedi a promis encore une fois de s'installer à Goma pour mettre fin à la guerre. Batobele va réfléchir, va que le lenge ya kolubaka lubaka président de la République. Oui, biso zo na monto, ko za la président aussi ça malobate ko so ne malobeko aussi là. Mais quand il a par rapport au Toboaka, il me rappelle les Kébélé. Alors, président Zola Kamingi, est-ce que Kosili Sagere à Est, ils ont la présence à président de la République? Alors que quand il y a un président de la République, qui j'ai à Est, malgré promesse wana, solution est soimité. Lelo Mokondiamboka, il y a un lobby à Kekovan. Est-ce que si quand il y a une sécurité Kozala, et que la présence du chef de l'État, quelle est la meilleure solution? Parce que Batouamoni ko déstabiliser, ko déplacer chef de l'État pour que à mettre fin à la guerre, il y a une solution. Parce que tant que Bakozana posa na awa, par exemple, il y a qui sont en sécurité, chef d'État-major, bako déplacer qui j'ai partout, mon konzambo ka pété au kende ko s'installer lemso na Bunya, na Beni, na Butembo, na Kasai et vous avez la solution. Quelle est la meilleure manière de résoudre cette question si tu étais conseiller du chef de l'État? Ouais, merci beaucoup. Ndeko sango mokonzi. Tout ça peut ba conseiller na ye, puisque on sala quand même auto, sala zolanda pe biso, azo zo pe ba solution malgré mon patas ba tumsu ba odame. Donc wana ya nango problème. Ah ba tumsu ba olia. Kasi bon ba conseiller o ba noma bango. Mais oui, ça c'est bizarre. O mingi ya diaspora. Oh, ça bizarre ba ke mikilina chef de l'État. Très bien. Mokonza mboka lobi makamususu. Bato bandolo ba makamusu ole ba conseiller senga te pas sangwaya ba fa na bango silence absolu et sengi pe bato musuba le quand même. Mais place un peu mon amna chef d'État beta fort par rapport à bino ne bobunda parce que beto lo ba black la yoza muto na ngai bino bobundi na kati ya guerre ya ba risque bino bozo ba combattre bele bazo ngote soutien à diaspora te sango eza problème te ba o pe bazo sala pe musala ba futa bino tina kwa ni non tina kwa ni te ba o pe ba sala musala ba oyo pe baza libanda bazape libanda problème ezate oyebi na kobetelo lisolo moko oyebi na recrutement ya France 98 Segan Ria Zalagate e wana obeta na Monaco mama na biso ba yuma ba yebi angote Segan Ria Zalagate na La Fontaine Aimé Jacquet ko récupérer après mais na kata coupe du monde à 98 Segan Ria meilleur buteur donc eza un gros problème te côté na chango mo panzi masolana to obeta ngo Ndiamboka zo s'installer na Goma le lotan chef le conseil le lotan chef de l'état lobby que nouvelle qui toko na ope sabino na koya na vanda awa ngamoko na kabola na yeba na yoka na mona makamune le kanaka c'est pas un problème aloba ki liboso que état major ekokende et loba maloba mape mais il y a de quoi il y a des stratégies où ezo salama ezo senga ke guerre est d'abord la paix et c'est important que le kabilo ko kolia siko na est donc mutu mo ko loba te que faut damage kende pour kimia et l'équipe païni na goût. Donc, il faut l'identification. Sango na continue ko lobango panayo. Le lozo mona nga mabe tam so batunsu ye petua na te. Na zolo beloko est important et panayo. Bande ko ba Holanda biso Congolaza na posa ya recensement. Toye bape ba groupes armés o esala musala kuna baza banani. L'identification, recensement. Très bien. Mabe za pinakati. Très bien. Ce que l'on est salami, toye bape père Martin Fayoulou te sango. C'est là. Fayoulou a sali yonini. Sango. Nazo tigela yo nengo sala parlement debout. Na otigelo sikoyo nengo balukaka. Tunanga nini yaya wana ndesko obeta dossier Falou. Dossier Fayoulou na otigela yo. Yoga ba question. Est-il important que Gentini Ngobila a interdit marche à Fayoulou? Ça c'est un. Au niveau ya saut de moto ya des bonhommes, quelques éléments ya police ba toboli pne ya Fayoulou batoboli ba pne na via leli ya lobby akolongwate soki ba futi pne na effectivement ba bongisi pe pne na et sali pe malamu ndenge tozali. Babavir policier et l'équipe moi ebelé tous en régime il y a information toi en régime et autorisation te ba Fayoulou ba comment qui en bonne et difforme il fallait qu'à prendre acte batika bango parce que police a déjà la mo expérience en balebele Fayoulou a marché na et poser un problème te état de droit sali recul place wanande au betango le roi parlement de busko to la so le parlement de bubo saka to boloba ya solo oloba na mwanda insécurité za makasi na mwanda insécurité za makasi alors que tokendaki na congrès et l'équipe malamu mais nga la vandeleka congrès te na ke plus proche ya peuple
sango akoti na mwanda na bato bagangi sango yeyo ngai te bokomona yango insécurité na mwanda parce que tokoza ata 70 tokoza 2000 otali bina bo comparer nye na gato bia sango nde clair yali otali bino bia mulaya mutu jamais na photo passeport faut photo à mobimba sango yeyo très bien on va suivre l'insécurité à Mwanda l'état il faut ça quelque chose na Mwanda so za na 500 000 francs na ndako kola na ngote po ba ko visiter on a butu. Et puis érosion moko salami ya monene. Ensuite c'est des éléments on a fini tant que toza kozonga pasteur Guili question ya la muka l'état des droits a lamentablement échoué. Place on répondre dans le droit parlementaire yo moko tala pengaite. Tala ka caméra beta biso tout langa nini ya mais loba on a sincérité to tala place ni yo ko péché ngana koyemba plus blanc que la neige pour terminer. Alors Mwanda insécurité mais en même temps l'érosion qui dérange. On suit en image et puis on se retrouve après pour terminer. Malgré les efforts fournis par la police dans la ville de Mwanda, l'insécurité persiste toujours. C'est ainsi que lors de son séjour dans la province de Congo central, plus précisément dans la ville de Mwanda, les journalistes d'investigation Israël Mutombo s'est inquiété des différentes difficultés, particulièrement de l'insécurité grandissante à laquelle fait face la population de cette ville côtière. Et devant les caméras de Bossolona politique officielle, la population de Mwanda a déjà diagnostiqué les causes de cette insécurité. Pour certains habitants de cette ville, le manque d'électricité en est la cause. Normalement, en tout cas, courant na Mwanda donc il y a place sur 19h et bêti beaucoup tâté. Donc bah qui me commence à moment à 19h, bah 20h donc dola laté. Dola la ku na kubanga ola na parler bozo banga. Mulili. Tamda sala mabe, tamwazo kima. Pour d'autres, par contre, c'est le manque de moyens et les sous-effectifs des éléments de la police nationale qui permettent aux malfrats d'opérer tranquillement sans être inquiétés. D'où ces habitants lancent un appel au VPM de l'Intérieur d'augmenter les effectifs des éléments de la PNC et de doter à celle-ci de moyens conséquents pour qu'elle soit en mesure d'assurer ses missions régaliennes. Donc, ministre intérieur, il faut ça l'effort. Il y a qu'au déployer la police pour renforcer la police. Les policiers vont s'en salaire, mais combattant limité. Et puis, les moyens donc, les moyens, les véhicules, les jeeps, ils pour pénétrer les criminels. Donc, parce que chaque semaine, les commerçants va changer de monnaie en monde. On va souffrir comme ça. On va souffrir. Il y a même dans monde même si on a 800 000 francs congolais, bah côté là. Bazoni okwama, soka zuka 1 million ya pamba, ba we otale na soir. Aza soute. Taloto ya tracasserie ya insécurité marque wa. Perengo azawa société pétrolière ko komela. Mwande za na courant yebsanga. Un vrai chanceur, ce que mon qui vendait libanda, il y a pas azana fonte, ce que azana fonte azana voyou sur la route batterie. Mais chanceur azoluka vina e pour bon ça foyer na e 17h poisson on a parlé. Les autorités compétentes sont appelées à prendre au sérieux cette question d'insécurité dans ce coin de la République pour permettre à la population de bien vivre. En visite dans la ville de Mwanda en raison des élections du nouveau comité de l'INPC, les journalistes d'investigation Israël Mutombo est descendu dans le quartier Malamba Betou pour palper du doigt les différents maux qui rongent la population de ces quartiers. Le constat est plus qu'amer. Dans ces quartiers, une érosion a ravagé plusieurs maisons et plusieurs biens de la population de ce coin du pays depuis plusieurs années sous l'œil impuissant des autorités provinciales et même nationales. Les habitants de la ville de Mwanda craignent que le peu de maisons qui restent soit également emporté par les eaux de pluie. Tozana posa l'État à Kundango. Ngai ndaku na ngai yango yo awa soki mai etondi kina kati ya ndaku etondaka. Tozana posa l'État aya à Kundango po bandaku na biso nyonso tu ezindaki. Bandaki muke bandaki kuna na se kuna siko ezomata. Ezokoma tina territoire me bakipaka te. Ba konsebele ba ya awa batala do libulu oyo.
mais libulu ezo continuer kala mingi te ko ma sweka mbule bandi et ko ma tina territoire do ya mwana donc nzela oyo ke uti depuis Wenzi jusqu'à 5 maisons au monde on est commis déjà limité et katani après dire bakonzi baya ko bongsila biso mboka mwanda ko tsaka mbongo ibele. Devant le micro de Bossolona politique officielle, ses habitants lancent un vibrant appel au chef de l'État pour leur venir en aide car cet endroit est devenu pour eux un lieu où des inciviques et des malfrats. Na Mwanda tant on a commis na Mwanda passe na motema. Mwanda mumba na Prince ezaka 1 km. Moins d'1 kilomètre d'ailleurs, place Prince ezali ezaka moins d'1 kilomètre. Insécurité bazole la ville mobimba ya Mwanda baza kaka na jeep moko. Soko tali longi ya jeep wana. Ça dit jeep ya police ya Mwanda loko apota libumu makasi. Ça dit otali jeep loko le loko basani mezo tambola, loko basani. Loko monstre jeep wana. Et puis mi lingezo bima. Donc ceux qui même ba policier bazolanda criminel. Il faut baza na prière makasi po jeep wana koma. Pasteur faut za na carte. So che pasteur te ba koma te. Ezo pesa koseka mais condition policier azanango. Kuna na Mwanda taskari saza bongote. L'État sala quelque chose et au sala malamu. Pasteur Guili, nous sommes arrivés à la fin. Oui. Martin Fayoulou, marche Salami, mais empêché, étouffé par la police. Dérapage, vie policière et l'équipe, batoboli bapne, destruction méchante, infraction ezali. Gentilin Gobila interdire alors qu'il n'a pas compétence. Parlement debout. Le bela bato vérité n'est pas parlement debout. Ndeko Israël Mutombo, nangana ebisayo. Pour ça micro. Na bandaki déjà kolobali kamba marche que marche wana ezangote. Pourquoi marche ça d'abord le 14 octobre bisoto kansana maréchal Mobutu. De deux marche ngo ko simbate puisque soubassement ya marche o mafazo lukela batu et alagi nango sans impact. Mafa lobi tozo marcher pour na kamba balkanisation. Or ayebi que congolais nyonso idéologie wana ezali. Parce que vieux Martin a profité quand na kati ya populisme wana o ngaka sala po benda batu. Mais yo zali na katanzela yebisa batu yo moko combien de personnes peut aller na marche tango yebisa tout monde ba marche ide pesa ta lacrymogène à Tambouma au senti que danger yo yebisa batu combien de personnes ba yalaki ngana yebisa vieux Martin ba congolais ja basi ba comprendre et donc vieux Martin expliquer biso le vérité vieux yebisa biso vérité ozaya biso to ala kuya kuya tala sangonga na beta ba bloko musuta musu partout na ba parlement de buna yebisa yo na loba benga batu na yo ba expliquer biso père Martin Faoula utawapi en allant à taper plus loin, même à ta mère, on dirait père Moutouna Bissoté. Donc, via national, l'andele m'a bien bakini même pas 20 ans. Donc, ayaka siyama til lo via koli, abotola bisombo kakana nenga robotola. Donc, nenga zana ye baka ke le loja di kamba vérité des zènes ko évident et comme vérité de pneu. Bon, Dieu merci na vérité de pneu longi po bazongi ici, mais na ir na pola na ye match. Donc, les Cambou déjà a marché ceci là qui nango a olonga na été via zana ye mopanzi batika via la pongia ba bébé. Na kamwe koyoka vie Martin motombo. Na obeta ba bloka tongo konde konanga. Bimisati. Na obeta bloka tongo. Bimisa. Via lo bi batu mususu bo batela bango. Wala boakeli mutune Jean-Pierre Bemba mbwakela. Ke yokuta marchana momina bana mais bo encadrer bo kotisa e ngaka nyama ko tumba mbala moko ba pineto. Mais vie mafa. Combien de biloko viennent à lancer dans Mboko et Simbati via leader? Via Zolinga bête opposition à Fatou Mouto Alexa opposition. Azolinga a contredire Franck Diongo père politique naïe. Mouto a passé comme un soldat du peuple. Et ça, honorable Franck Diongo. Donc, Babiloko wana via Martin Fayoulou a tikabiso ba distraction. Azanon mpanzi azala côté biso tozota la sko nengini tokoko bunda poto bimisa mboka na biso na maboka ba mafie donc atika biso ba bloka ba pamba via luka marche pour na identification na recensement ngana au marché otuninga te tunangani lobako yaya lobate kotande na linga tunangani ni yaya tunangani yaya wala na beta ngola yaya tunangani Fatibe béton monsieur Bimide Okotuna ngulu. Blanc, plus blanc que neige. Est-ce que avec Mukuna Goya lobby toi Goyate? Bino bolinga ya toi yate lobby. Sango na solo bana yo sango. Papa ya lobby toi yate. Papa ya kolakisanga na yeba. Papa ya kolakisanga ipo vérité ko fini par triomphe. Par triompher pardon. Biso bana mibali tozo nyoko malelo na kisasa.
mwana mwasi yo moko so lati mabe otiki nzoto libanda otiki nzoto na yo libanda olati bilamba ekangi lokola kuanga échantillon yo moko oboyi kolata ta sous-vêtement ya pamba omitamboli lokola eza aubergine bakolongola poso bakolia yo mwana mwasi bakokango na police okobatela nzoto te omipesa pe nzoto kilobike na zape elenge bomoneli basali na nzambe bamukuna bomonela basali na nzambe Moïse Mbie bokosela basali na nzambe nzambe ayokela bino mawa bino bato baviolaka bino na baprogramme okoviolenga na 20h et puis lobi suna koyeba 8h honte à vous mwasi aza moto alokumu mwasi aza moto a valeur mwasi aza moto akosakana na ye te mwana mwasi amibomba po moto apesaka bomoi. Je suis dur envers les femmes pour ça. Mettez vos vies en ordre, Jésus revient bientôt. Bon, mi battez là. Tanga ke là, si l'obi osa moto. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Tout le monde a mabou kasto, beta moi bilora souka, pour ça là qui va résumer Béléa. Mais bah message à xénophobie n'est toujours boya. Martin Fayol aza congolais le kola yo, aza congolais le kwangai. Yo pour prouver te, ozo le bandit. Sango na ko prouver. Yo pour prouver. Ya lobi na ko prouver. C'est que Fayol Sango ala kisana. Fayol a prouvé ya parce que Fayol a prouvé ya mo wapi ya postila. Na lobi apostila apesa nanya fo ya ba parents. Yoza seni sango tika bloko na yo fungola bampoke yoza seni sango na ya ko fungula tika ve mafabanda ozana kombo ezobeta makoto signification nango ezana Sénégal tozana biloko tokoka bakabongo na bandondo pe bazali ba baluba pe bazali sango na mbanda ka pe bazali via laxaka pe tombolaka maboko to sango laxaka pe et go changer Congo na ninso ebitata mate fa et permettre to yebaye non abomba ma pourquoi abomba monsieur na biso azobo to yebi Etienne Tshisekedi to yebi Etienne Tshisekedi wana yondo zo yebi papa Jean Bemba Saulo wana yondo zo yebi vie Soriano bon siko outi ko yebisanga ke na 2 ans Fachi a sali loko musuite à part cas gratuité justice na liberté d'expression yonde motolobi yango boyo lobaki abaki soni ngana lobi no jusque la récite et ça total puisque loko FC ça salate Fachi a sali yango sango na yela gayo ok na yela gayo Casto Sissi. Ah, ici, Lico. Ici, non. Bon, il y a que la tête. Monsieur le style. Oui. Ici. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Sali la misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo. Landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Mani, biso nyonso to koti masolo ya banque na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Mani, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer le yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va na crème sous. Tout ça est la crée économique et comédie. Et si la kapamba pambate et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et Comélie. Cré à Bana Yamboka pour l'enseignement Yamboka. L'UBC, l'Université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté de droit, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela
pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Monsieur Mamadou Siribé, où est-ce que tu es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Namatadi bayo kakombo Louvounou, wana balu kamoto, wana bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresses zeka moko. Awa zena Namatadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, numéro 6. Blessing Business. Agence de douane yesolo. Kende na adresse tout na bana Namatadi nyoso tout baye bien. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza, agence en douane Blessing Business. Nous allons prendre le dédouanement et import et export. Solution qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, la solution est venue. C'est quand on est ici à la Walla Village, à Tikala Walibel, à Yébisewande Kunangana Bamako. Blessing Business est une solution. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez posé à dédouaner Biloko, Yaka, vous avez un point à coder Bino. Rapidité, sincérité, ce que vous livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matadi dans l'avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro on a vu ces alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence à douane, bien sûr. Après 4 mois d'état d'urgence sanitaire, nos frontières sont de nouveau ouvertes. Quick Service vous offre un méga promo familial du 5 octobre au 5 novembre 2020. Le méga promo est disponible pour les pays ci-après: le Canada, les États-Unis d'Amérique, Dubaï et les pays Schengen. Hâtez-vous car les places sont très limitées pour toutes vos démarches de visa pour le Japon, Afrique du Sud et autres. Immobilier national et international, service passeport, vend des billets d'avion international le moins cher, assurance voyage, facilitation de l'obtention des documents de voyage, bourse d'études. Contactez Quick Service au numéro 10 de l'avenue Wagenia, immeuble CTC Shopping Mall au local 31, Kinshasa, Gombe. Téléphone plus 243 82 0090 008 plus 243 84 40 90 666. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité.